Proverbe 30-30. Message nous en avons pour un faux pasteur. Les pasteurs sont en otage. Les gens qui sont dans l'église. Message nous en avons pour un message est simple. C'est un message que cité Yesu est le maître. Dans Matthieu 23, les pharisiens, les pasteurs, les sadducéens, qui baboyi kokota lola, bazo empêcher bato bakota lola et ko suki la bango mabe. Omoni nga na uti na vinanga na ki gentleman na ki sapeur congolais na vanda na ba Kinkester na vanda na ba Niarkos ba titi les valeurs ba tigba dibi ki nwani ba prêtre ya Congo ba papa o na produisa bango na prena eloko moko. Vie eza vanité de vanité eloko munene ali ko pesa bomo ino et pas en Christ. Mais na koya kosala baventure na église te kende ko swana na nganga kende ko swana na batakisi ya ko bata me pa Yesu mais soki yo swani na Yesu na o protéger alors ba faux ba pasteur ba ke na ser na se okoza na multitude ya batu okotambola na bakara danser okosoma bandako wa building mais yeba ngo mukola suka li felo ekozela yo okosika moto na kolobela ka ba faux ba pasteur te na kolobela pe ba faux bandimi. Pour les faux pasteurs bazala, ils allaient faute ya faux bandits. Parce que la Bible les autres baba oh nous sommes Jésus bazo esprit. Tant aux yeux esprit en Nzambe ko lakisa o wapi mabe wapi malamu. Et puis Bible les autres ba bien boko yeba bango na ba fruit na bango. Bozo mona ba fruit na bango za lokuta. Bozo mona ba fruit na bango ba ni ko zo place en Nzambe ba ni ba témoignage ya lokuta. Puis ngande na boso na bondeli pona muto abiki na ko pesa 6 mois avant ya ko témoigner. Mais lelo comment Moutabiga lelo a témoigné lelo pour le coup mon pasteur. Moutabig ça les ensemble. Donc bino ba obo la ba faux pasteur, boy ba ki li felo ezali, bo aussi kana mo. Merci. Bye.